Mouzé m'a parlé, moi. Papa, ouais, m'a dit, Sanga. Père spirituel, il m'a dit, moi. Hein, papa, il a dit, il m'a Sambelaka. Gai moto, il m'a dit, mon la prémisse. La sali boye. Batinga le côté. Confie au malaki, maman, Amazon. Hein, vers qui a dit 50 000 $. Mbaza Mokala dit 50 000 $. Abe, ma kamsu maman, nous sommes à ça, ça n'a raison. Ouais, Bengana qui fait qui ça n'a raison. Hein, parce que vous voyez, ma kambu ya katité. Alors il a rien, non, non, piéger ngata maman. N'a pas de so la zo yeba zo ka ka ngote. Hein? Et là comme ouais basaka na ngote, il faut reprocher yo. Mais il est calme. Bo benga maman zo ma beba. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika ils sont OK, ma solo est bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino. Bo pianga confiance. Pour mon salon au San Nicolas qui s'attara bino so bondimi yango pour la production na bino oh nanga ki film moko boye oh théâtre moko boye équipe à makasi na Congo équipe à makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala oh te bo sala visite moko na mona mama kala na to relaxer mama no mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana au rejoint information nyonso soki to on a net te au rejoint na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko ka Mbanza Mokalai na Verkis na liwa papa wemba pena ibisele ko zo Verkis azali na ibisa yo ndenge zali papa wemba mokolo moko na ndako na ye nous causons avec lui abi ah papa tala batunayo Bralima pesi bango 100 000 $. Pauvre Mbanza Mokalai 50 000. Mais na yo kama komote Mbanza imbata nzembo moko te ya Congo. Ata nzembo moko na yo kata mokolo moko te. Verkis a dit 50 000 $. C'est pour ça que maman Mazon ko benga na Verkis. Boye bakti na ngote, ezali ba conflit en bongo. Ye moko musée abembela Bralima akufi na kanda na motema joint français. Est-ce que ce mon mboka na normal? Musée m'a parlé moi. Papa Wemba ibisanga. Ngaza père spirituel. Il m'a dit moi. Ay mota imbata nzembo te ibita ko imbate. Hein papa, il a bien battu Sambelaka. Ngai mota ibi manzembo na ngala prémisse. Na sali boye. Hein, Verkis a dit 50 000 $. Mbaza Mokala dit 50 000 $. Batinga le ko te. Confie au malaki maman Amazon internet a bengala kende. Verkis a tourné à cause na makambo. Est-ce que bolingo na mboka? Est-ce que bolingo na mboka? Biso za bantu. Bokoko pe salaka. Mareto zo nié bokoko pe salaka. Même si kazana lito na ye, azore kete mbongo na ko pesa boye Mbanza kufi. Que son âme repose en paix. Verkis yatikali juwa mbongo ya Wemba pesa mama Amazon atika na bana belé akabula bana. Pardon? Akamata mbongo papa Wemba. Ya 50 000 bakabula na ministre Mbanza Mokalai. Mais maman n'a pas besoin de la paix spirituelle papa Wemba. Il m'a dit ça, message n'a pas conseil. Et puis il a dit que papa m'a dit bango bana pouvoir. Le quoi bana pouvoir, le quoi ça la guerre na pouvoir te ko simbate. Tu risques ba te vina yo. Motambongo basaka na ite. Mais nabi nzamba sa justice na ye. Wemba kei. Tango batuna ki abi nana ni kamba Wemba. Mwana kata Mbanza zaki wana vivante. Pourquoi ba ita na 50 000 $ à Wemba te pour ani. Verkis ça wanati. Verkis a dit 50 000 à prémisse. Il y a publicité Wemba beta. Mbanza culture elle a dit 50 000 Wemba abima nani. Mais bango de ba condité ba pesa ministre la culture te maman. Mboka za na loi na makambo nango. Et Wemba kufa na colère nango. Yango molaki maman Amazon tango Verkis azoya abengana ki chala mwana te. Chala mwana ki na Verkis nzela moko abengani Verkis kuna. Déjà Verkis a tourné azongi azako se reprocher quelque chose. Na lobi na Verkis boy. Attaque prophète, azwa 50 000 $ ya papa Wemba, oya saka na mitokina. Apesa na maman Amazon, bon maman Amazon Wemba tiki bana ebele bakabola, tala mboka ya ba criminel. Bengi déjà vers. Na ko benga ini, tala zo bazoka te. Ya taka internet te. Na ko benga lendele. Ça mutako ta. Ba ko ya bisaye ndenge ko piéger ngai ta maman. Ndenge zo so zo yeba zo ka 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 ngote. Eloko mo wei basaka na ngote, il faut reprocher yo. Mais il est calme. Bon benga maman zone ma makamsu maman nous na saka na raison. Ouais benga na ki Verkis na raison. Parce que boye baki makambo ya katité, azaki na raison. So masu we mako na suja mbongo na 50 000 100 000.
Ça bino boy bien ako na 100 000 souci ya 100 000 ba bato na mbongo balinga mbongo motambongo alinga mbongo biso tozanga mbongo ata na zana ngoto sangaria masa kufina ngoy bien ozomona est-ce que mboka ndengo ozomona mboka kotambola moto anso dinosaure azozaka par na ye tokosuka ndengeni en tout cas tozo comme déjà aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika ils sont ok, ma solo est bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron nangaye yo na payer bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sami kono ki sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo équipe à makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to relaxer mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana au rejoint information nyonso. Ce qui est on a net, on a numéro on a 00 243 89 51 11 999 numéro et on a numéro moko. Si vous avez besoin de promotion surtout